matondo mingi batata boye na kati ya lisanga na ba mama que soit ba misusu batan epesa méditer to pe batu misusu nanu batelemite mais matondo mingi na ba oyo bozavi kotelema pambate uta bakoko na biso boye ba ete lelo ezalaka mokolo ya koteka te ya kosala te ezali mokolo ya kokumisa nzambi pungutulendo ya koyekola lulenga dingaka mokolo ya kobondela ye pe afilika mobimba soki tozo bafilika donc tolobi na lingala parce que Afrique ezali non baptisée par les blancs mais bakoko na biso babenga ngo kachopa appellation propre ya continent na biso ezalaka kachopa alors bamindele mutu bayeko baptisango comme Afrique donc c'est ça et kombo nango lisusu o babengi planète terre yango nde ezalaka Afrique oyo nyonso bozoyoka Europe nini wana eza na terre te ndenge pe ba iraniste banini nyonso eza na terre te donc terre normalement planète terre ezali mpona biso ba noir donc kachopa yango wana alors mais lelo oyo lokola babatizango Afrika yango tozo bango na lingala Afrika na lolenge wana uta bakoko na biso mokolo lelo ezalaki mama akoyi kosimba kombo te mpona kokombola ndako akoyi kosimba sani te mpona kosokola akoyi kopelisa moto te mpona kolamba ezalaki unique jour réservé mpona kokumisa tata nzambi pungu tulendo alors lelo biso ni kakatanuzu ya makasi mpona nini lelo oyo batu oyo biso tondini kosala ba contrat soit ya misala pona kobebisa mikolo na biso surtout ba blanc na ba organisation na bango basala les dirigeants mondiaux bazwaki mokano ya kosala ete lelo ekoma mokolo ya kobeba pona biso ba noir po bayebi ke soki Afrique mbalelo bazali kokumisa nzambe na bango batosi mibeko ya mokolo yango koteka te kosala te kosomba te kopelisa moto te kolamba te bamoni ke puissance wana ekozonga lisusu na Afrika nguya ya domination na bango ekokweya c'est ça basala manière wana sikoyo biso pe ba otoyebi tomipesi na kati ya buumbu wana otoyebi pona nini tozana posa soko salite kosala nini et c'est ça alors balobi il faut tozala ba sacrificateur bango de mutu basala kapo mboka to pe continent na bango ekoma libre ezala libéré et c'est ça mais biso toza kotala bobiso soki mukola lelo na keli sanga na koza transport waki mukola lelo soki na keli sanga naza na rendez-vous moko boye kuna na compagnie na entreprise soit na musala c'est ça tozotala oyo biso tozana nguna moto mais oyo nzamba pesa afin que biso tozana biso tokoyesa yango donc ekomi lokola tokomi kotelemela nzambe tokomi bopoza na ye tobi nzambe ngai siko musala lelo fungama kaka lundi ti samedi repos siko soki mercredi nga na kete bakolongola nga musala moyebi oyo nzamba abombela biso te parce que destin ezali soki nzambi pungutulendo alobi ke mokolo wana bokoki kofungola misala te bokoki koteka te bokoki kopelisa moto te bokoki kolamba te ezali mokolo ya kokumisa ngai alors ntango bakoko na biso bazalaki na droiture bazalaki mokolo ya lelo appellation ya mercredi na bamindele bapesi mercredi ntango ozobenga mercredi directement ozoko invoquer des mots tobengi mercure donc ntango ozobenga mercredi directement ozokobenga des mots babengi mercure donc biso uta bakoko bande kobenga makonso bamisusu bazokoka koproso te bazo baposo teza poso te eza konso ekomamaka boye N K O S O konso tope okoki kocha N K O N S O konso ezalaka ndenge wana donc premier jour de la semaine pas na biso africain ezalaki kobenga ma lundi te et bande kobenga ma tsona deuxième jour na biso ezalaki kobenga ma kenge troisième jour na biso et bande kobenga ma nkanga quatrième jour et dernier jour de la semaine yango lelo oyo tobenga kango konso uta bakoko siko na calendrier africaine donc lelo ezali dernier jour de la semaine lobi tokomi na premier jour de la semaine na calendrier Congo alors au jour d'aujourd'hui ndenge nzambi pungu apesa uta bakoko na biso
moto akoki koteka ta koki kosala te ezali jour moko unique mpona kokumisa ye. Alors bakoko na biso bazalaki kokota 9h juste 9h juste babandi losambo ti 18h juste basilisi ntango bosilisi bokoki kozala mabongisi mosusu te moko ta koki koloba kenake nanu kotala mutu boye moko ta koki koloba kenana mosala moko bonake esala devi non ntango 18h juste esili bobimi na esika wana maloba ya boboto ya bondeko ya bolingo moto akoki kokende na kokosuna motema te moto akoki kopesa moto libaku te ntango bosilisi bino nyonso bozongi na bandako mpe na bandako bokozala na vie de prière c'est pas dit kokomi na ndako bonakende kosala oke na ndako bandi koswana oke na ndako bandi kofinga obebisi mokolo akoso ata kokendaki epa nzambe akotango neyaka kobakisa malédiction likolo na yo mpo obebisi mokolo na ye ya motuya e boyeba motuya mokolo na lelo mokolo na lelo na kati ya kilongo ezali teke mpona kosolola o papa ngai kutu nazoki problème moko boye fale kutu dimanche nakende kotala ndeko moko boye kuna na Marseille non lelo eza mokolo ya mbongo te lelo ezali mokolo ntango bokoti na bondeko bobandi na losambo makambo nyonso na losambo mutu oyo azali na bandoto moko boye oyo amonika mpe songo epai ya papa wasambula na lisanga oyo ya lisanga mpe eza ya lisanga oyo eza normal oyo esengi bino nyonso ntango bokosala losambo ya bato misatu moto na moto atiango na kati na losambo ntango oke na kilongo moto nyonso fo azala ya kobongama mwasi soko ozokende mokolo ya konso na kati na kilongo mwasi akoki koyeba na nzoto na mobali te mobali akoki koyeba na nzoto na mwasi te ekoki kozala te na ndako otikali oswani ofingi bana osalisali boye apres ozoya na nzela ntango ozotambola okoki kotelema te na mutu bosolola to kopesa mbota maboko parce que mwasi na mobali soki basangani nzoto batikalaka mbindo mokolo mobimba toti na pokwa mais sikoyo yo okutani na opesi mbota maboko yo mpo komi mutu ya mbindo donc il faut koefite biloko wana avoya kilongo a partir ya ndako obondeli otalisi nzambe nzela oza kotambola kino kokoma na kati na kilongo ntango ye na kilongo oye mpo na kolakisa kitoko na yo te oye mpo na kolakisa sapatu to mpe lipapa te oye mpo na kolakisa elamba te oye mpo na kolakisa lolenge no ya malamu epai ya nzambe puntulendo ke na ye kokumisa yo na ye kobondela yo c'est ça mokolo ya kilongo ezalaka ndenge wana na ebandeli bokoki kozala na compréhension te na suka bokoki kozala na compréhension te alors pour cela baye kopesa ngai nazalaki na posa continuité ya mateyo ezalaki console kati mais lobi c'était vers boto bakala lelo parce que ezalaki vers 5h moins na milali laki pete lingi nakende kolala bapesi ngai teme wana yango kote ya bango alors naye kotala nanu te mango na sentir ke kuna na kata lisanga kabia pemba takoti kiye kabia pemba biso na bokoko bamindele babenga fatana mais biso na bokoko na biso babenga kabia pemba esa koti akoti pona misala nini pona kobebisa pona kochabe compréhension pona kozongisa lisanga sima aye kofanda na mitema na bino mwa koyina nezali mwa ene bandi kokota aye kosala mosala koboma kilongo et en plus nasengi bino batata bamama ngai papa wasambula na nyokwami mingi na mosala oyo banda babenga ngai mosala oyo naza chercher te nakota na lingomba moko te apres babimisi nga mosali non mbuluki mbanga telemisaki nga alobi yo koteka te kosala te oza po bikisa bato olakisa bato nzela mais lingombo oyo na kati na France ebandi lelo te oyo abandaki kokamba lokola bebisaki toremerciaki ye bino botikali boza kotambola na kati na lisanga nyonso ezaka no stature yango nalobaki na kati no stature il faut discipline ezala faut respect ezala biso nyonso ozali ndenge moko meli ngai wasambula naleki bino te ce n'est pas dit que tango bengi o papa wasambula nzambe mpungwa telemisi ye mpo na Congo pa Afrika elakisi ke naleki bino non ngai nde mutu na bimi lokola mowumbu limero epai na bino normalement ngai nde mpona gumbamela bino peuple nzambe oyo nzambe atindinga liboso na bino nakobunda mpo bobika
boye banzambe po mission na ngai ekokisama. C'est ça. Alors nasengi bino tango nyonso na bandela ka bolingo bondeko ezala parce que siko Kadia Pemba sakoti. Alors na bilembo aba pesi pe besine ya misala ya Kadia Pemba. Alors lokola tango nyonso na komaka français bolimbisi pour na français ezala ka mukuse. Donc et termina biso ezali ange de lumière Kadia Pemba. Homme, qu'est-ce que signifie Kadia Pemba? Donc homme sans pitié. Donc asalaka na mawate. Yeso ki nzambi punga peso mo Congo. Atiki un engagement na ye. Ato leli, ato sali ba chaîne de prière. Akoyoka yoti. Mais ne bandeli soka to manifester. Et pas ya mutu akotonda na lolendo. Mutu akotonda na ba haine. Mutu akotonda na jalousie. Mutu na parne akomimona ke yende mutu aza malamu. Ba misusu bazali mabe. Moto wana akoboya reproche. Moto wana akoboya remarque. Parce que Kadia Pemba avandi kasi na motema na ye tope na motema na dino pona ko bebisa esika oyo ya bonzambe. Nzambe mutu apesa ke penzela. Nzambe mutu apesa ke nzela esika batu bazali ya kobeba po ameme tumbu, amema mawa. Po Nzamba lingaka batu oyo basako kumisi na bosolo. Mbulu kimbanga lobaki lusadi la tata nzambi pungu tulendo mukeleka. Ela kiti bosale la nzambi pungu na bosolo. Lutata mana musambi la. Boka na makaka na lusambu. Na makambu ya bomotote. Yango wana. Alors quoi qu'il en soit. Termina biso ezali ange de lumière Kadia Pemba. Qu'est-ce que signifie Kadia Pemba? Homme sans pitié. Azana bolingote. Mais pourquoi Kadia Pemba? Dans le cieux, to benga kaba le cieux, to lobi bongo pona nini? Si ezaba baso bengo likolo, po mondela ta ciel likolo. Non. Ezali lokola siège to lié réservé. Nampevi ya tata wamba pumutulendo pe tata wamba pumutulendo pe na balongo. Biso to kobenga ngo Pemba Kalunga. Lokola na français Pemba Kalunga bakoko na biso ezali bo français te ba français ba yedi on te kwa cha munoko yango na lobika bongo loko eza français. Donc dans Pemba Kalunga le Père tout-puissant, le créateur de l'univers, vit avec ses milliers d'anges parmi lesquels il y a Kadia Pemba. Dans le ciel, nazongi na français pondele tozolo baka na français po bato baza koyoka biso mususu ne mateko panzala bayebite bazula ngondengwana. Mais ezali dans le CT, mais dans Pemba Kalunga. Et si ezali réservé pour na milimo ya bato batambula ka sembo, to bakotambola sembo. Babenga ngo Pemba Kalunga. Dans Pemba Kalunga, le tout-puissant, le créateur de l'univers sacré, vit avec ses milliers d'anges. Celui qui le dit, le tout-puissant, directement tout ce qu'on le banzambi pungutulendo. Vit avec ses milliers d'anges, parmi lesquels il y a Kadia Pemba. Qu'il y ait un ange de lumière du créateur. Le nom Kadia Pemba est un nom Congo qui signifie homme sans pitié. Pourquoi Kadia Pemba? Parce que cet ange a pour mission de détruire. Tu le dis qu'un ange m'embasse. Tu vois pas ange pour n'abattre le pot, tu vas sur cela. Mais biso bakoko bébé kambasse. Pourquoi Kadia Pemba? Parce que ce mbasse a pour mission de détruire. Il y a des gens qui détruire. Avant le préfet de discipline dans 4 écoles. Dans 4 écoles, promoteur à l'école, tu peux l'état à l'école. Dans 4 écoles, on a pu tambola malamu à côté préfet de discipline. Alors, préfet de discipline a s'engager quand on a battu des autres dans 4 écoles. Alors, ndenge tata wamba pour mutulendo à Kelibiso, à Kelibiso préfet de discipline, le col à Kadia Pemba. Nzambi pour Simba Kamakilate. Après ça, c'est tout bouté. Mais, après ça, kanzela pa na Kadia Pemba, asala ni sala na batu oyo basa ko bebi sala kati na mokili na ye.
ndenge promoteur normalement na kati na école misuku tokoyeba ete mais soki okwei na mbeba préfet de discipline aza wana mpona kokorige yo na mbeba na yo et c'est ça sikoyo Kadia Pemba aza lokola préfet de discipline na kati ya planète na ye ya Nzambe Pungutulendo oyo akobebisa kati na planète ye nde moto akosarcharge na ye mpe Nzambe soki atiki na maboko ya Kadia Pemba to leli jusqu'à ce que dire mission wana ekokoka eza te nde ndenge ezalaka moto bakanye na leta bakatile 10 ans oke okorompre banani bakonzi ofuti mbongo osombi prison 5 ans otika na seka to osombi 8 ans otika na 2 ans non Nzambe Punguso akatile otumba 2 ans elongwaka te ti 2 ekokoka akatile ya 5 ekolongwa te ti 5 ekokoka mpe avant atika yo soki ochange bizaleli na yo olongwe na mabe oyo apeselaki nzela na Kadia Pemba kwa nyokola yo soko olongwe na mabe wana nde Nzambe mpe adimission na kati na boloko wana mais soko ozo continuer mabe prisonnier opesa kocontinue état de prisonnier sous captivité et c'est ça nani azali chargé mpo na yango c'est Kadia Pemba. Pourquoi Kadia Pemba? Parce que c'est Mbasi a pour mission de détruire. Donc, à tout moment, où Tata Nzambe Pungutulendo veut détruire une personne, une ville ou une nation, Kadia Pemba est toujours l'envoyé spécial du Tata Nzambe Pungutulendo pour accomplir cette mission. Cette mission. Donc, ce qui Nzambe Pungu, alingi kopesa etumbu na moto nekolo ntope na peuple tango nyonso atilizaka Kadia Pemba. Donc à tout moment Tata Nzambe Pungu veut détruire une personne, une ville ou une nation, Kadia Pemba est toujours l'envoyé spécial du Tata Nzambe Pungutulendo pour accomplir cette mission. Il n'attend jamais les explications d'une personne. Que ceux qui passent soit des bandits. Le quoi l'ensemble, ceux qui m'ont fait tout pour les aller na yo, pour le comportement na yo à ma baie, pour le caractère na yo, pour le lendo na yo, soit pour le kisi na yo, pour le kindoki na yo, pour le kindumba na yo, pour le milangwa na yo. Ceux qui savent qui Kadia Pemba, en tout cas, Nzambe Pungutulendo, akoyoka suskole la note. Kadia Pemba zonyokola yo atoza kolela kotika yote. Il n'attend jamais les explications d'une personne, mais a accompli la volonté du Créateur. Mais il a accompli, pardon, mais il a accompli la volonté du Créateur. Pourquoi? Parce que Nzambe Pungu, Pati Kayo Zetumbu, Amoni, mabe na yo eleki mingi akoyoka kolela na yo te. Il n'attend jamais les explications d'une personne, mais il accomplit la volonté du Créateur. Mais avant de faire cela, mais avant Nzambe Pungu atiko na maboko ya Kadia Pemba, tala bolingo ya Nzambe na biso po atiko na maboko ya Kadia Pemba, Nzambe Pungutulendo informe Mbasi a mission sur la terre. Qui est Mbasi wana? Messager. Moumemi Sango et pas une libota naïe. Qui, à son tour, par l'intermédiaire de Kadia Pemba, suppliera Nzambe Pungutulendo pour lui donner un peu plus de temps pour continuer à prêcher ce peuple, cette nation ou cette personne qui est en égarement. Bon, ndanga malam, Nzambe Pungu, ceux qui alingi kopese tumbu, na batu oyo batombo lié, banani batombo lié, batu baza kosala contraire ya volonté na ye. Au détourner destin na ye, au commis na sentiment mususu, parce que au commis opposant. Opposant, et allez le quoi des sentiments contre qui s'opposent entre nous et notre Créateur. Nous sommes alingi tozala na bolingo, tozala na bondeko, tozala na bomoko, tolimbisana, tozala lisanga, mais yo ozali ko kabola, ozali ko pona bilongi, ozali pona be compréhension, ozali pona ko se faire voir, ozali pona ba dispute, ozali pona ko se faire voir. Tout ça, Nzambe Pungu ngi ko pese tumbu, akotinda liboso mosali na ye.
Mais avant de faire cela, Mpungutulendo informe Mbasi en mission sur la terre. Donc, le messager, qui à son tour, par l'intermédiaire de Kadian Pemba, suppliera le Créateur pour lui donner un peu plus de temps pour continuer à prêcher ce peuple, cette nation ou cette personne qui est en égarement. Le Créateur peut ou ne pas accepter. Car avant de faire cela, il avait déjà envoyé son messager bien avant. Mais ce peuple ou cette nation ne l'avait point écouté. Avant que c'est tout, voici dans la Mosali naye. Mais ceux qui vont savoir que la Mosali naye, nous avons pour un article dans le Boka Kadian Pemba. O mato kita, yozo zana posa oko mamalamu, mais nzamba kopesa au pass. Batuna lolendo, batuna mabe, batuna kosumuka. Nzamba kotika pasi moko na nzoto na bango po elimite yo. Yo koyeba te, yo zotona na lolendo, nazana nzambe, na tosaka nzambe, na tambulaka malamu. Mais soko tosaka nzambe, tambulaka malamu, pourquoi difficulté za kolanda yo? Pourquoi ba problème za kolanda yo? Pourquoi ba maladie za kolanda yo? Yango na ba papa, na moment oyo nzamba pesi ngai tango ba mama pona kote ya bino. Et la kisi ke nzamba za na posa na bino. Parce que Kadian Pemba est là toujours pona ko détruire moto oyo azali toujours mutu makasi po ye wana préfère discipline na kata planète. Mais avant de faire ça, nzambi pungwa tele misaka biso basali tola kizali bota na ye lolenge bakosalela lolenge bakotambolela lolenge bakolingana mpona oyo abongisaki lokolo etumbu kati na libota na ye nzambe a retiré yango. Mais soki batona baboyi koyokela moto nzambe atelemisi mpona kolakisa bango nzela parce que moto nzambe atelemisi aza mobola moto nzambe atelemisi aza na ntina te yo oza na mayele oza na expérience oboyi koyoka ye parce que le Père Tout-Puissant est capable d'utiliser des postes qu'elle instrument comme aujourd'hui moi wasambula devant vous. Mais ceux qui bino boboyi koyoka ngai po yo oza na poto wasambula aza na kisasa po yo oza na bilamba talunga na aza na bilamba ya talu te po yo oza na bomengo nga naza na bomengo te po yo oza kitoko nga naza kitoko te yango boyi koyoka ngai. Mais zela etumbu oyo etelemi mpo na yo moto oyo olingi kotia bokeseni kati na lisanga ya bolingo olingi komema mbindo kati na lisanga ya bolingo olingi kopona bilongi to kokabula batu na kati na lisanga ya bolingo zela etumbu na yo esikali moke. Soki moto azobebisa kati na lisanga mbuluski mbanga lobaka mosali ya solo oyo akoya na sango moke kaka bakolanda ye awa na kisasa bapesa ngai kombo papa asambula benganaka bato ngai soki mondimo ye na mabe na yo tozali mpona tobongisa bino. Mais ntango ye landa sikoma te atambola na droite koma moto abosemi. Mais soko mibongisi te na koremercie yo naloba papa tika lisanga mama tika lisanga oza po tambola na ngai te. Mais yeba ke soki na tiki yo bongo ewuti na makanisi na ngai te. Alors tant que tika libongo c'est que zela etumbu na yo. Alors parce que on est là pour na kobongisa tout se compléter pona nini toza na mayele te toza na boyebi te oyo biso tozokanisa toyekoli na mondele yango te mayele mondele apesaki biso mayele ya kobunga ya kozanga boyebi po tokoma bevorie tobungisa ya biso comme culture comme coutume comme histoire comme tradition comme savoir comme religion po tokoma besclave na bango. Alors, ce que yo soko ça la mayele wana, oye lokola moko pona kotelemila libote ya tata wa bapungutulendo. Alors pour cela, na supplié yo keba et tout bien nzambi pungutulendo elingi kotelema tiko na maboka Kadian Pemba tika bino na maboka Kadian Pemba. Le Créateur peut ou ne pas accepter car avant de faire cela, il avait déjà envoyé son serviteur bien avant. Mais ce peuple ou cette nation ne l'avait point écouté. Alors, fin de la présence de Kadian Pemba, et l'embonaye Katina Batu, et Zalakanini.
po Kadia Pemba kota na kati na ndako bato Kadia Pemba kota kati na misala bato kati na bomo ya bato sini na ezalaka nini signe de la présence de Kadia Pemba famine nzala ozali na posa eloko yo lia malamu po tonda na posa na yo okwa kozwa yango te sko yo muto toko kozwa yango te kolia na yo pasi mafere na yo pasi osala boye simba te oza déjà sous égarement muto aza sous égarement nzamba sindi mosali na ye wasambulwa aya kopesa lolenge yo kotambola po olongwa na kati na boloko wana omona nkembo mais yo oza kocontinue toujours kocontinue makambo mpe bizaleli wana alors nzambi mpunga sikosko na maboko ya Kadia Pemba bilembo nango ezali famille oyo tobengi nzala mésentente entre frères amis pays dirigeants et le peuple donc ezali bilembo ou autre calamité naturelle babitumba bansala mésentente kozanga boyokani. Alors, tant que déjà na kati batu bazali, là où il y a déjà les faits ne manquent jamais. Munguna nga kochambeli. Alors mbeli wana po ya, batu ba comme na mesatan, batu ba comme na incompréhension, batu ba comme na kowelana, batu ba comme na dispute, et ça qu'on a sa présence ya Kadia Pemba kati na milieu wana. Alors aye wana, pona ko palanganisa makanisa batu, batu ba yinana, mesatan te kota, poye arenye, lisanga ya nzambi pungutolendo. Et comme on a kokosopo bato bazana bato tango lisanga nzambi pungu mais basa bato na nzambi pungu te siko nzambi pungu abo yibongo bozo sangana na kombo na ye soit disant lisanga ya bolingo mais kati na mitema bolingo sate kotonga koyina ba haine jalousie etc. be compréhension pe ba dispute wana c'est quand nzambi pungu te bolingi boko misango mutualité bolingi boko misango esika moko lokola il y a des ordres, il y a ma femme. Et ça, ça veut dire que présence, il y a Kadia Pemba pour la détruire. Alors, pour éviter Kadia Pemba, tous ont un abondéko, tous ont un abolingo, tous respecter le principe en pour tout le monde. Na kati na moto nyonso aza na kati ya lisanga bolingo. Moto moko te azomi pesa bomoyiye moko. Popema la volonté des amis pour Mutulendo. Oso makaso telebo kende kosala oso mbongo la volonté des amis pour Mutulendo. Il faut yeba yango. Mais quand vous sentir que moi je suis capable, nazana bandak, nazana mituka, nazana boye, nazana compte na banque. Oso tout à tout pona yango. Na minute moke, okoti ko kufa pe batu musuba sepeli na mbongo wana. Nzamba benzi yo pema. Il est capable de faire ça. À tout moment. Alors, biso, oyo toyebi déjà nzela nzambi pour mutulendo. Atiki mutu, l'homme est responsable de ses choix. Mais pendant qu'atiki yo ndenge wana, papa, maman ko exagéré te. Soko za na posa bomoi na yo. To sanzambe oya pesa ka bomoi. Sala lolenge ya linga ka posa la na bomoi. Mais les autres ça bomoi bakoko na biso babenga ba fakukia. Fakukia bakoko na biso na monoko ya Congo baloba fakukia. Na monoko ya français babengo mort vivant. Donc mort vivant, yango na monoko ya bakoko na biso Congo babenga ki fakukia. Ozali na bomoi mais ozali na kimiati. Oza déjà moi. Malamu kutu nza papa mangamba la moko ke nazala bomoi nazana kimiati. Pona yo nyoso zaka difficile. Obali mwasi wana yeli yo bitumba ba difficulté. Obali mobali yeli yo bitumba ba difficulté. Pourquoi difficulté kozala na kati ya ndako bato bazaki nzambi pungutulendo. Basa kotambola na bomoto. Ba sensation ekoya parce que Kadia Pemba est toujours là. Parce que yende mutayaka pona ko détruire. Incompréhension entre les deux conscients na kati na ndako. Mes attentes ba bosi na bana tope bana bosi na mobali. Et ça, il y a Kadia Pemba kati na bino. Alors, maman ko tonda na lolendo te. Papa ko tonda na lolendo te. C'est milieu. Ça là, quand on a discernement. Pourquoi la souffrance toujours?
Pourquoi la souffrance toujours? Pourquoi les problèmes toujours? Mais tout non. Alors, Motoamaye la salle à Kanine. A connu qu'on se réservait plus ou moins 1 heure du temps, celle, et à côté on a pensé. Pourquoi nous sommes en Simbaté? Pourquoi nous sommes en Carapaz? Si nous sommes en caractère na yomoko. Banda komitu kuna. Lolenge nange za la kandengeni. Tala ba reprocha on nini? Ba conseiller on nini? Alors na o ba reprocha yo. Zoe ngo sikoyo. Longola nyonso o ba yebisa ke za mabe kati na yo. Et conseil yo ba pesa yo zoe sana misala. O sala venir à l'eau du sikoyo. Quelle réponse préférée? Nandene n'a changé. Ton aboy ko changé. Et c'est ça. Pendant que le serviteur parle de tous côtés, le peuple lui répond par des injures. Tant que ça peut sa mateya, nous en bâti biso. Yoka biloko bozo musela kabiso. Imbécile. Parce que Nathan Mayel était fou. Sort, réveille. Soit tu féticheur, soit tu magicien, ou autre qualification impropre. Oh, vous avez compris ça, biso. Pour ceux qui biso, vous avez biso d'imbécilité. Bafouté. Mais pourquoi tu as même la vie, nous vous avez la terre? Alors, dès qu'elle a durée, qu'elle lui a été donnée par le Créateur, sa pure, le Créateur retire son serviteur à mission, qui est le messager. Et avant son masse de lumière, Kadian Pemba, pour détruire ce peuple, cette famille, cette tribu, cette personne. Parce que quand Matini Mosal, Bobo Ikoyo Kelaye, nous avons balongoli Mosal Inaï. Yamona le bagangai na kuume la lokola binote la mokiki. Na tenga nzamba swangai. Mbulus Kimbangu, ayeki ko emsambia tika batu wana. Balingi ko sale langati. Bazota la kabo moto na bango. Balingi ko tamona na bosembo te. Balingi ko tongela ngai te. Boye tika bango pona pese tum. Poso kamina bango na pese tum. Baba ke bana wasambola bazwe tum. Pesa bango mo Congo, foto pesa bango tum. Menga na soka kama na bino. Na sobo de la kata wamba pour tout les do. Pesa ngana nu tangu na tie libota oyo. Pesa ngana nu tangu na tie libota oyo. Parce que ça mususu bakuti koyoka. Osomona. C'est ça. Nandeka na lobaki et place oyo. Ya liboto soki na zongi na tanka. Il n'attend jamais les explications d'une personne, mais il a compris la volonté du Créateur. Mais avant de faire cela, pour Moutulendo informe Mbas en mission sur la terre, le serviteur qui à son tour, par l'intermédiaire de Kadian Pemba, suppliera le Créateur pour lui donner un peu plus de temps pour continuer à prêcher ce peuple, cette nation ou cette personne. Nous avons pour nous temps Kimbangu Sika Batoyo. Kende musika esike sangiba po ba zotumbu mengana bi tata wamba bolimbi nate ya na liboto oyo tangu mususu bakoyoka sikonda ka bolimbi si wana bino badwe na kata lisanga bolingo boye byango ke ba pekisa kinga babina tika moto nyonso po ba tuba sako na kolia komela pona ko sala oya bo moto meya nzambe te mokila molimo basidika ki babisika bat nani na senga ki bolimbi sangai na zwa meme tungu et pour Nabino, Bolimbi Sanga inate ya bangunam, tant musu bakoyoka. Mais si quand ceux qui bakoyoka te, yango ba bisinga na pesa bino attention kabia pe batele déjà alinga so bino na maboko. Awa boza ko boya koyoka elanga ipe ko sala la volonté ta wa ba contrôler. Mais boye ba que ceux qui bo kabia pe ba sa charger na bino, bo finga wa sambulo te. Bolo bateke to landa di papa wa sambulo kwa ni pat. OK, pas te ko ya na mototo na bato nyonso bazali ko bebi salisana bo ngoto bazali na mabe. Et c'est ça. Notre but, to pasa sangwazabi pour mutulendo. To pesa lokumu na nzambi pour mutulendo. To pesa banzela na biso ne somabe mo Congo. To mi kabepa inaye. Parce que yé mutaïdi biso malam. Yo tout ça la projet. Vous ça la projet. Dans une année, il faut ça. Dans un mois, il faut ça. Mais projet me koti sami. Ate koti sami. C'est personne qui met la bombe.
Mais oyo nzamba bongisa pona yo lokola destin. Il y a lobby que tout ça c'est comme principe mibeko na ngai. Ce qui est aussi le principe mibeko, tant que le projet nous a pour ça par an. Au coût de $1000 na banque, tu as $5000 na banque. Mais nzambe pour un projet na dit que ce qu'on bongisi ta mususu par an, au coût de $1 milliard. Mais yo yekité. Yo tout ça ya bomoto na yo na bizalemi na yo. Alors réformez vos voies et vos intérêts, s'il vous plaît. Réformez vos voies et vos intérêts. Cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien. Toute existence sur la terre est douloureuse, mais la suppression des désirs met à la souffrance.